Bonjour la famille, bon déjeuner, dès matin, bande konanga, bon déjeuner. Voilà, le lundi, hein, voilà, le 18 décembre. Et Mikolizo Kende, voilà, semaine autour de congé, semaine prochaine déjà, voilà, tokoti na katia Noël, voilà. Oh, ils ont la période où il cadeau. Voilà. Bonjour la famille, bonjour, bon déjeuner dès ce matin. Bah, bonjour, bah, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino, boboto bondeko, nakatia mabota na bino, ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom bisika bizubino. J'espère que vous avez bien, ba salam na bandeko na biso, ya ba musulman yenge na buludia Congo, na église ya PVR Longo, respect na ba chef coutumier na biso. Voilà bandeko na ba shalom. Bisika bizubino encore naye kosola na bino parce que to comme la fin de l'année bino mo boyebi babenga kango pe fête des parents babenga kango fête des parents babenga kango pe naissance ya Jésus-Christ. Ça dépend ndenge nini yo ozo croire na vie na yo. Biso lokola to croyaka na Jésus-Christ de Nazareth et puis to yebi que Jésus-Christ de Nazareth abotamaki na nzela ya mama Maria, donc ezaka na mukolo moko abotamaka. Mukolo wana ezalaka pasi mpona koyeba, mais yango wana batiango kaka bato nyonso bayokani bafixe yango les 25. Voilà, donc biso sikoyo toliaka mingi les 24 na butu wana, ti tokoti nango les 25 tozaka na kati ya kosepela ya kokabola bakado mingi tokabolaka bandeko na nga ezala bakado ya famille. Nga nasombeli bana basombeli ngai, wifi asombeli nga, wifi asombeli bana, donc eza babiloko tokabolaka en famille. Voilà, bokilo bakoti ndeka to famille ezo ya monene, mais ezaka fête moko en famille. En tout cas, bato ebele ba fêta kango en famille, et puis ezaka mingi famille restreinte. Alors soki déjà obani kokola, obani kobalisa bana, et comme il aime sou bana na oba koya, soit tu peux bako fêter na famille na bango, ake fêter kota mobile na e, soza na mwana mwasi, soza na mwana mobile akoki ko fêter pe kota mwasi na e, ou bien pe mkoba weekend Noël musu ba e ba fêter côté na yo. En tout cas, bato mususu ebele ba binzambe ebele ba longola yango ba feta kango lisute nzamba abotamaki jour wana te boye na boye, mais abotamaki jour wana te, mais faut ko luka jour moko pe ya ko célébrer pona abotamaki lokola yo obota bana na yo. Voilà, donc ils en a 365 jours yo ofitaka et le côté au kanisaka ta mémoire te ke abotamaki, mais ofitaka olongola date ya Pentecôte te, olongola date ya résurrection ya Nzambe te, olongola date ya sekwa na été. Oh lelo nini lelo toza na Pâques, ofetaka Pâques na église na bino po tunaka ba pasteur na bino mituna bandeko nanga, tozalaka bato ya mayele, tosalaka biloko na sentiment te, aboyi Noël aboyi parce que ayebi keza ye pa kopesa ba cadeau na ye bokende botonisela ye mbongo l'église bino bofete te, mais atie bino Pâques, atie bino Sainte, atie bino résurrection à Jésus, atie bino bon mutango bose bofetaka résurrection na ye abotamaka te. Voilà les problèmes. Voilà bandeko nanga avançons na yelaki tona problème ya ba cadeau. Toza na vidéo moko mamndeko mwasi moko asalaka ba vidéo na ye na TikTok, ayeli biso lisolo alobi ke non bakabelaki mwana na ye mwana popi wana ezotala. Donc abeti lisolo ndenge nini na kotiango ka récapitulatif. Il abeti yango plus ou moins 30 minutes. Alobi bazaki na voisine na bango ya bakoko baza mwasi na mobali. En tout cas ba voisine na bango bazaka bien, basolaka bien, bakangama penda ba lopango. Donc voisine na bango wana alinga bana na ye mingi ba mo balekani apesa bango ba mbote, mo bonbon, mo biscuit, mo kaka les enfants boy na boy. Alors cette année balobi koko wana na mobali babi bazo voyager, bazo kende kolia Noël et pas ya bana na bango ba umela kuna bayelaki bana na ye cadeau ya mwana popi, azana mwana mwasi na mwana mobali na bébé moko bandako lela tango zo sala émission. Alors bayelaki mwana mobali Batman, nous boyi ba jouer wana ba Batman, puis bayelaki mwana mwasi mwana na mwasi mwana popi. Alors autant ba pesi bango
cadeau ezaki emballé bango pe basepeli azwi na ye bien sûr atiaki mwa prière kande totiaka biso nyonso toso bakabeli eloko alors aye nango afungoli yango bandeko na ngai totia mwa entre parenthèse kaboyebide na memaka lisolo soki ezalaki neti ngai bapesi nga cadeau ndenge wana na ndenge nafungola yango nanu te ntango mosusu asalaki bie afungolaki yango avant me nga na ndenge nafungola yango te na ndenge nasambela me na ndenge natia yango na se ya sapin tolingai tofungola yango kaka le 24 nde tofungola bakado nyonso voilà quoi me ye sikoyo l'air baye nango afungoli bakado wana avant ntango afungoli yango apesi mwana ya mobali basepeli ya mwasi mpe basepeli bazwi mpe bakado mosusu mpe bapesaka bana avant oyo balobaka ke père noël aleki apesi bino ezalaka toujours ka période ya kosepelisa bana alors bana na ye basepelaki makasi na bakado wana epuis babandi kosakana nango oyo ya mwasi ntango ake nango na chambre na ye premier jour ça va deuxième jour soki azosakana mwana popi wana aomonaki mwana popi wana misu na ye ezoningana azofixe ye misu azotala ye soki ake gauche mwana popi alandisi ake droite mwana popi alandisi mwana wana akomi kocomprendre te heureusement azalaki déjà plus de 7 ans 7 ans azocomprendre nazocomprendre mwana popi oyo te comment azotala ngai azofixele nga misu moko adongoli nga moko abimiseli nga misu neti asiliki oske oyo eza normal en tout cas mwana wana azalaki vraiment tokolobake nzambe azalaki na contrôle ake koyebisa mama na yabi nga nalingi mwana popi oyo te nazomona ye compliqué azotala nga azobimisela nga misu moko asiliki atie misu na ye boye mama na ye azwi mwana popi atali mama na ye amonika mwana popi amoni te ke azosilika misu ezosala ndeni en tout cas abangaki alobi bon ntango mosusu alingi ne mwana popi yango te aboyi na yango azwi yango me acomprendre abi non azwi na joue ya leki na ye atuni ye bon leki aza mpe mwana moke azocomprendre eloko te abi bopesa bajoue oyo bokosakana nango te akamati akangi yango ake nango na libanda na jardin ake kobwaka yango kote batiaka bajoue ya mabe wana abwake bajoue bandi kobeba abwaki yango kuna atiki yango kuna libanda l'air kaka abwaki yango amona kaka le lendemain après 2 jours quelque chose comme ça koko wana na baye kotoke tongo mpenza ba 7h30 ba 6h ergi azobongisa bana po aketika bango na classe batoke kokoko ateli boye eza bango abi problème nini tongo boye bovoyageki lisu te mpo yebi kaka bavoyageki na bango alobi o te fungola tozala bezo tosola na yo ye alobi bakoko yango balingi soni ide kuta mwana popi wana ezaki eliso te alobi tali bakoko yango baye alobi non on a raté notre train donc désolé on va fêter seulement ici mais on est venu seulement te demander pourquoi tu étouffes l'enfant la poupée pourquoi tu étouffes la poupée abi étouffer la poupée ide pe kimie abi si j'ai donné des cadeaux à tes enfants mais la poupée là tu commences à étouffer la poupée elle est où on doit prendre notre poupée vraiment tu es en train d'étouffer la poupée ben moko idée zongi abi nga nazo étouffer poupée abi donc mwana nanga zaki na raison poupée oyo ezaki poupée malamu te ezaki poupée moko ya bien te en tout cas moi je ne comprends pas alobi non abi na bango na bwakaki yango libanda parce que mwana nanga en tout cas azolinga na ye kosakana ye te abi non il fallait venir nous appeler to récupérer poupée na biso il fallait pas laisser étouffer poupée c'est pas normal boye abi poupée akomi muto bandeko bref bino moko boyebi na ntongo nakindi mwa mbango mikolo na olamuka mwa retard bandeko nanga eye kosalaki bazwi poupée wana bref bazongisi aye koloba lobi bandeko bokeba na bakado ya bakoko ya mindele sikoyo mwana popi wana soki mwana alobaki te aremarkaki te bandeko nanga kokai nayebi biso
déjà na toyoka histoire vrai nde na ekoloba na bi nga na Danemark ke mobali moko ameti abetelaka nga histoire aboye ke mwana bapesaka mwana popi epa mwana na ye mwana popi pena oyo ya mbinga wana oyo azalaka molai abeta mwana na ye donc alingi akufa mundele mpe ka moto apesaka ye mwana wana telaka mwana popi ndenge abandaki kosilika donc akoki mpe kobaluka bandi kobeta obie na buta komi mpena moto ya solo obie ezaka akoko yango ye moko asincarne na kati ya mwana popi azwi esprit na ye atie yango na kati ya mwana popi abandi kobeta abandi kosala makambo ya kokai kosala ya mabe bandeko na nga ezali pasi na mawa makambo ya ndenge wana donc bosala attention na makambo nini tozosala parce que eza normal te tosala attention na bakado tozozwa na biloko tozozwa tosala nango attention vraiment bandeko na nga esali somo na nzoto ntango nayoki yango namoni na ndenge ndeko na biso moko na Scandinavie ya métier napesi bambote ebele soki parce alanda nga na mwasi na ye ndenge bamwana na bango abetamaka bandeko na nga na mwana popi eutaka na famille ya tata na ye parce que tata na ye aza badanois mais mama na ye nde azalaki congolaise ya Katanga azalaki ndeko ya musée garçon kuta kende mingi Lubumbashi bandeko bomona likambo donc mwana popi bapesaka abeta baya kokutaki mwana donc alobi bazotuni na beti mwana popi oyo mutu abetinga poupe oyo doke babengaki doke mutu abetinga bango baokanisa mwana azwi baproblème na mutu ti bakende bamédecin bakomprena te mais mwana akomaki akokaki kokufa bazomona popi papa wana ko azaka mwa kanda adeshira ye kakakaka azwi ake kobwaka ye vraiment bandeko na nga et puis en tout cas bakotaka mpe mabondeli parce que mwasi abanda kosambela mpe makasi donc bandeko na nga bakado ndenge bomonaka bamindelo nde bomonaka baza na sorcellerie na bango baza na batalisman baza na bascience oyo ya malamu te alors soki boye na mboka bapesi mwana no bakado ndenge wana faut beaucoup de prières. Tu as aussi le droit de dire non. Ce qu'on a convaincu, le but, non. Nous, on ne prend pas des cadeaux des gens. En tout cas, merci. Besoin de la cadeau na bino. Cause la précité, kobanga bangote, parce que baza mindele, obanga koyesa bangote na boy ba cadeau, parce que tu dois garder tes enfants, tu dois protéger tes enfants. Toujours qu'il y a mokili moko, il y a trop de mystiques. Yo monaka ke ba congolais ba africain de baza babe opekisa bana kolia kabilo ka ba camarade na école te kutela ka boye te o mema ka bana pa batu te okona ngana koma bana ngami nka mindele pe baza na makamu na bango donc ndenge toza boye toza condamné ya kolanda Yesu Masia toza condamné ya kozala na nzambe biso bandeko nanga toza condamné faut to landa Yesu to batela bana makila na Yesu mabani nanga koshite même bandeko nanga ba cadeau yo monake mobali moko linga na yo yete mais le koto ana bona ne boye apesi yo cadeau apesi yo mbongo yaya tamso asombi yo muto ozolinga te mais ozolia bambongo na ye ozolia ba cadeau na ye ba cadeau boni yo zwa est-ce que lozo ta la vie na yo libala esimbaka te nzela okendeke makambo ebetaka poto ozokanga bandoki ba famille nzoka nde ba cadeau oyo yozwa na ba mibali oyo linga bango te oyebi eloko ni batika na nzoto na yozana kaka te il faut tala nani okozwa cadeau na ye tala bato ebele même na mabala libala ka moko bafungoli ba cadeau bakuti nyoka na kati bomonango awa na UK nyoka bomoi baganga bamusu bafungola ba cadeau ya ba mariage bakuta ba makambo ya ndenge na ndenge bamusu bankoba torti ezotambola donc bacheli bino esprit ya donc couple na bino botambola kaka malembe donc bandeko na tala donc sorcellerie bakuti nkoba siko bandani baya kopesa bino ba cadeau midela ndengwana cadeau ngo pe bomona batie kombo te obiaka batie kombo Jeanne ba Jeanne bazebele batie kombo ta mususu soki Bibiane bazebele
donc okoyeba ndenge nini euti wapi eza ya nani atieka kombo moko ya ndenge wana bandeko nanga eza pasi na mawa mokilo ezokende na ndenge mo ya mbutu sorry bandeko nanga totala alors tokeba conseil nazaki na oka yangwana en tout cas botika malamu je vous love j'espère que boza bien journée na bino eleka malamu bon service na ba obazo kene musala en tout cas ope ba oluka musala en tout cas ba bonne chance na 2024 biso nyonso tongo to kene misala ba ndeko bo aimer vidéo bo partager parce que toza na période ya ba cadeau toza na période ya ba fête bo partager mission oyo batu bala musa conscience na bango alors ndeko nanga keba na ba cadeau oyo bakoya kopesa bana surtout bana ya mike ya ba surtout wana kutu azaki ata na 7 ans amoni regard ya mwana popi wana ezalaki malamu te mais yebisanga bana wa mike ba 2 ans ba 3 ans ngaka yeba te bandeko ndeko na biso ba beta mwana wana azaka na ba 5 ans mais basaka lokola bandima te mususu so na lingi na bosana bapesaka bango pe cadeau na butu ezofume cigarette donc bandeko boke ba surtout na bana ba popi bosa la tension ba jewana ba Batman ba jeba ya ba dessin animé o bundaka ba Superman biloko ndenge wana sombela mwana no yo moko bimisa mbongo na mais o euti na cadeau ba mindele ou bien ba famille moko boye ya sala attention mokili ezokende kitoko te. À bon attendeur, salut, bye bye.